bana poto bana kini na zana plaisir. J'espère que vous sepel place vous en va parler tant que vous a David Mombele M6 Nkosi na Yuda. Alors on est na ibisa kibino que pasteur soka kia na ngana bandiminae. N'esprit a bien pasteur soka kia na ngana bandiminae. Ça veut dire que batu tout au balinga David Mombele na 4 émissions qui tambala maman Mwilu eza émission o kanga poto mobima na kata Ferland na kata ba Suède. Désormais à partir d'aujourd'hui so lingota la émission qui tambala maman Mwilu la nanga place na KI. Na KI wapi na ke sur www.congo ya sika. Na répéter les bilans de sous www.congo ya sika. Alors Congo ya sika est site pour le moment naza kuna don transfert ya munene ya plus cher o esengika ke na région de Koto kuna poto beta po biso to beta na équipe nationale biso to ba joueur de équipe mikete o ba salaire mike non biso to za ba joueur to beta na vision équipe nationale. Alors na bosanité na région de souffrir na ngai mon confrère na lingaka trop check le pété telaka ngana check le pété to kutana hein Sylvie Mopanzi. Alors, on a pas na souhait de tout place pour Zambo théâtre, na bosanité mon boss personnel Maurice premier monsieur Oyo akangi ba masolo na katia ya Suède na kati ba mboka na ba malili ba Ferland na bosanité Maurice premier naza déjà na kati ya Congo ya sika patron ya Congo ya sika naza déjà na yo na kati to pesi sumbote lisusu na Dadi Katalai na kati Paris mbote place ozali to bosanité Blaise Alingi café noir na kati ya ba mboka ya ba malili to bosanité Glody les jeunes patrons na kati ya mboka malili to bosanité tout Prince Mozale place Ozali Mbo Théâtre Papi Kanda place Ozali Mbo Théâtre. Alors Vienangai Bob Lifaya Mbote place Ozali David Mombele Nkosi na Yuda kitambala mama Mwilu aza siko na kati ya www Congo ya sika to lobike tango tozolo ba Congo ya sika tozo beta c'était que ba journaliste ya sika ba chroniqueur ya sika na kati ya Congo ya sika parce que bientôt c'est l'élection en 2016 alors il faut qu'on m'appelle na Congo ya sika naza déjà kuna oto ala na David Mombele M6 Nkosi na Yuda la nanga na Congo ya sika na ba check le pété toleka. Bonjour bonsoir na poto bana kinine na ebisa kibino ke toza awa boyebike toza na matanga ya babia kora babia ekoma ki déjà boyebike tozali na ndeko na ye oyo babengi na kombo ya Venjoga oyo bana poto partout bozali na Autriche na mboka ya Léon Mboma na kata Autriche baza kolela babia to bosanité idolo matu idolo na kata Suède papa na Daju bazolela Kisnjora mes condoléances. Ah merci papa David. Sikoyo kora babia ezali awa na kata kini ba démarche zo c'est passé ndengeni. Ouais en tout cas merci papa David na ba papa parce que mon père comme on est papa David. Merci non abana ngola mobimba o basali na yebisio papa David Ndombele ezalate bolingo yo na comprendre ba diaspora balinga na libanda lelo ebemba babe ko matilo na kitase zati na ngale mawa en tout cas na plaisir makasi na bana ngola merci na maman ning na chake place na ena ngebe ailipso ebembe merci na président Moussa Mbaki merci na Trevi Fotila lié bo baba chake $6,400. Merci na Balès Fumuchi donc en tout cas merci na Bakoli Villa Mututunde basake bembe merci na Balangola no sobose belé ba président Luc Kabash merci na Bajobu Mbala merci na Batutu vraiment en tout cas merci na Balangola surtout je vous aime quoi. Est-ce que tout ça à place aux awana na ba remerciement na ozo remercie bato yo ba sali ba soutenir pour na liwa ya ndeko na biso musicien star munene oyo babia ndongwa shoko mais na moni oso compter mingi bana poto te bana poto ba soutenir yo te parce que yo za suivi mingi na bana poto te yo comprendre ngate na bi bana ngola baba kufi na ngola ndenge ba tsala ki cotisation na bango e bembe e ya Kinshasa mais bana poto na ngobo santé ba soutien za makasi kuna lokola ba vient na lokola na Suède wana Matu idole motema Deborah Bofando papa na Olivia na Marvin respect na ye il fait pena abinjo ka chatadra azaka fait mon pena bien vraiment ve Matu ba toi c'est bien na poto ya ba grand frère na lokola ba Jean-Jacques Pagna na Suisse wana mobala pembe ba Léon Mboma ba c'est belé na ba te belé na poto wana. OK liwa ya babia nzela nini eli parce que ba ezobeta tellement trop babia kufina boy babia mwasi mutabomi babia pikaki crise babia salibo yebisa biso na vérité babia kufi na nini ebomi babia liwa ya babia makambu nyonso vérité nyonso mutakolo bango za mwasi na biso alima na bi mwasi na biso parce que abota na babia mwana moko
Babi Djoko na ba 5 ans. Babota mwana moko za Lubumbashi. Biro ba bien to soli na ye. Abi anjo to za na vie bien to ke studio. Ali maman 2 semaines ba za na vie na palenti. Ba koma parler mais ba kanga ma air moko. Asenga ki tapi na banga ba musulman na soki tasbi na bango. Wana mwasi mutasenga. Mwasi mutasenga ki. Tango vie to ye via matidi kolonga bana tema ki na se. Na zela vie via ya raté. Akama nenzela bimana babi aye barate babi en hôpital et bembe. Donc libo ya babi ya vérité et ça ka pas alima. Nangana yo papa David. Na bato ba hôtel la biso toye bitem to baka vérité. Ya libo ya babi ezali mwasi na ye mama ya mwana na ye Babijo. Alo baka vérité akokufa makila mutu te. Bato misusu bakuta kele mobali bazo coucher na ye babe mention wana bato misusu ko bazaka kuna. Mobali ngo soki kiela so komboni na mobali mo bazaka na ye. Pas de vie na ko bisa mo sabongi na mobulu te. Omoni ki ndumba mo sa mobali to compara ngo te. Mais alima bana kichasa ndumba. Tu wana focha grand frère na biso. Yomoni mo sa ndumba o memena ngola pona ni. Mboka dollar ezalaka. Akosaka na yo. Na ngola to ngana uchangola. Akoti di bala la lufu, akoti di bala la lubangu, akoti di bala wapi. Tia zaki wana. Nebi lu baba loka ngana yete. Nete suki pembe. Nete suki grand frère anagi pembe. Babe akena ngola pa kene poto. Na otanga kombota zena na mwasi ne moko. Teka mutuka mema mwaso na ngola. Tia bomi babia sepena kindumba na yecha bomi babia. Baba zaki ne normal. Baba zaki ne normal. Grand frère na biso to peki sai babo kena lima ngola abomba bazo ba envie ba tembo ba kenda akuma kuna babo kena lima ngola ngaba bya gaza nga ponga na gaza alima tika via baba bala po bala za mwasi opso kina ko bala waza na Suisse mwasi opso kina ko bala na Suisse o baba za na ye no ngotanga kombote po basa baba décevoir ki osoko pona otanga kombote ngana sa lima fotika babia alima afunda nge pa babia baba nga gazanga njora yum do sena nga vi ya moni ngane to zeki ba ko potana babia gazanga ande ona kufina ko sele makambo te pa makambo kana alima kindumba alima ngane be ona kichasa alima ko te mabala ne bala baba ndaku moko baba acceptera ngo yango ti la bomi relation de zongi na Kofi Olomide zongi kapona liwa ya babia parce que tout monde mutu na yo bakomi Kofi Olomide na moni vie ebola ka mutesate relation de zongi ndeni esa ndeni parce que zo kundande kona ça regarde ça bien banda kokala to so la to komana ba WhatsApp ba Viber ba Facebook na zara dana vie na zara na dana vie ozo ko exact kaka pozo kunda babia te en tout cas ça grand frère et puis fa kunda babia il verbe falloir autant la tika il faut kunda babia baba mwana iti à part les têtes on est bimate à part batangola na Kofi mutazo kunda oso ko point l'état bana chaka konga ko chami kana chaka konga bisinga mbongo chilelo e bimarate Kofi mutalo ba sa neuf mutu don aza petit frère na ye il faut akunda ye et pas ndimego yolo to na morgue bana tu a quartier la terre pour honorer hommage na grand frère Babia. Mais masolo ezobetama partout autant na émission partout que Babia ngope azande kona yote. Oko expliquer bana poto nini partout bazolanda biso pa ba Leombo mana mokonzi Autriche ba idolo matu idolo na kata Suède partout wana to bosante Alain mwana na kata Paris wana pire vakati nini fumo ko lobana on. Na yo zo na petit frère na pichu wana mama olobana. Baba c'est mon grand frère. Papa na beba na papa na ngana tu ne to bande côté. Pas David. Papa na babia papa alandi papa na ngana tu ni yo. Ozamu tamayelo tanga. To bande côté. Mais petit frère na mazolo banazo c'est pena ngota. Même na kisa so batuni njora wana nyoso kaka mbongo ya matanga. Bazoli ngaba écarter ngaba la tiki babonga. Après matanga so ba pe ba carte ba jipité. Na ebité. Et ça, petit frère, télévision. Baba, c'est mon grand frère propre, toi, Makila Moko. Papa, Boti Babi, papa, Nanga, Baza, Tata Moko, Maman Moko. Nanga, Kolo, Bangote, Melon, la Lobia. Tant que je papa, soit collé biso. Naza, Kolo, Bakaka, n'est pas papa, Bazol, Lingateke,
to le papa les papa kulutu pour un job papa papa parlez Johnny oh papa les Johnny mamni papa bonjour papa tonton bamke bonjour papa mais le cas pichu lingi bongo azu babia a comme si yene de gonae mais pichu ba ke aboti bana baba pas boti de bana pichu baba ti bana 4 de bana pichu na bana baba de côté ah mon siko ke buzu bazo sala buzu bazo sala donc je suis désolé ça petit frère nga na Hollandais ti baba c'est mon grand frère toi makila moko moi c'est kunguniko baba c'est kunguniko pichu ndonga kunguniko ndonga ça ba ko ba musique surtout toi ba kunguniko ko na biso kunguniko abota biso abota batata na biso abota bango 12 papa baba na papa na ngai donc c'est mon père quoi baba c'est mon grand frère ndenge bazo sana ba sœur nazo comprendre bango te et ça kalika bambongo na yebela nga kalika bambongo. Dernière question pour tout ce qui la peut bande ko mususu ba travailler ko bimano na prison eza provisoire parce que partout bazo le bango que vécu sabimi provisoire en attendant au balobaka Mike alobaka en attendant que okozonga na yo côté wana après ko kunda ndeko na yo okomona support makala pas d'avis pour mettre babo bangaka pour na lembi batinga mikanda batafali après na WhatsApp eza na moni message mo yaki na WhatsApp garçon ma commune nchoka na zakana batafali ke ba kiba ba yoka na 6h na micho kutu pale na zaka shooter bu bata na mikanda mikole kika kawa o bakanganga na salini o maka mesilité ba c'est pas tenir na bima ngaza pona bango te ya ma musique ezali ndenge salamaki et c'est le qui na ngoma Roger Ngandu azali na salon moko de Castro na Kabinda na terrain wana azo bisa bato bazo yoka bata salon ba yoka kati mère moko azaki wana tukuteneka comme par hasard abinjo kama Roger Ngandu lobi na salon moko de Castro abi jiba lobi ka kosisa ka ba kunda babia yone bwani ko samba po prison la kende ezaki afale prison ko ezaki afale kosi saka bo si sa yone bozo samba na ebite papa chéri abosa la wala munyo songa kisinjo kana sala ye aza bezo to samba na ye mais papa David boyoka sango so baso ba kanga mbalo na bino bokoyoka sango ngana soda moko muto okufa na bino ko na super de suso mabe parce que ngana sina bimi na sa musique na polémique sili babi ko tanga suko mutu te mon général Kanyama mukonza Kitasa alobi na biso atei biso polémique sili na beti prison polémique sili otangi koma mutu bakangi yo na finga pe su mutu te bana bibana ngana loba na pe su ne baba na finga na loba na su koma mutu te na tika la ngato na bana to kutoka matanga babia ndoko mona so kama mababia na kama mababia kaka me ba balingi soki ba boma so basala nganini po bango suza ngana kufa yango na zo ebisa yo ndeka baso ndeka na otama ba ndeka baso ba lukanga me boyoka sango na bino papa David so boko yoka sango ngana soda moko mutu akufa na ndimi akufa nga so na kufa na kama jibina fali e apeka lokumu kisunjo akufa po na muziki po na okufa peka kana Holanda peka baba mutu ta akufa mais papa David na pesi moto ba tutu ba o ba soutenir na mikili ma chérie jolie likolé les maman quoi nande connaît Miss Tula nande connaît mususu Charlène Sindano maman na Aniki moi c'est qui toko chacha obikara bo sala matanga et puis petit sœur nanga Bibi Secret, I love you, Richard Moukena, gros bisous. Ok, Mike Zoa Venjo Rakuna, merci à toi, Nabana Poto, merci na check elle est pété. Oyo, Nazana ma belé naye, Azo Sala Moussala Nenge to solo laki, Oyo Zali, Congo et Sika, donc trop de vitesse. Tant que soba trop de vitesse, c'est que Keba côté les mazana na zongo biente mais derrière na yonda côté les mazana pesi mbote trop na Leomboma na Mokonza Autriche Leomboma merci à tout Mokonza Autriche place aux Ali na bosanité matu idolo papa na Daju place azana kata Suède mutu avant disipe matanga wana ebembe wana to bosanté alemwana na kata Paris pire alemwana na kata Paris matangize panayi to posan lisusu maître Puma na kata Paris matanga pe ezakuna ezosala macheye papi le roi formule suka asali na kata Maroc na bosanité mon boss Maurice Premier ye asimbi coordination ya ba masolo tout oyo etali Congo ya sika quant à moi David Mombele M6 Nkosi na Yuda kitambala mama mwilu na pesi bino nyonso mbote place ezali Tolanda Day oyo c'est parti.